moto oyo azali intelligent eza moto alukaka nzambe. Nazolinga bobimisa banyoka wana. Boza bakaji wana kuna boke nango banda wana. Bino ba garçon na simba bango na mitubo ya nango. Vous amenez ces lelo tozo tia bango na moto na bakisi nyonso tozwaki na biloko nyonso tokozikisa yango lelo. C'est aujourd'hui qu'on va les brûler et les serpents et tous les fétiches qu'on a récupérés, on va les brûler. Vous amenez les gages dehors, vous les saisissez comme d'habitude par les têtes et puis vous les apportez ici. J'ai dit que tous les sorciers de la famille, nous allons les étrangler au cou aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez Jésus 3 fois? Jésus, Jésus, Jésus. Bobi misabaka juan. Bobi misango wana te boke ngulibanda. Kamerange azala wana ba mona ndenge bazobimisa. Bozala ba cameraman ba kozala wana ba filmer ngana mona ndenge bozobimisa. Bakisi wana nyoso kolongola bakisi obozwisika. Bakisi mususu be ekoyao. Là vous allez laisser d'abord les fétiches que vous venez de prendre récemment. Vous amenez d'abord les fétiches que vous avez pris l'autre fois là. Bobimisa ya munene wana liboso. C'est comme ça qu'on a fabriqué des gages pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. En tout cas, tous les féticheurs vont terminer. En tout cas, le feu qui est ici, c'est sans concurrent. Bosala tout ozo gagner pe temps. Bobi misana no moko boya na ye. Oya munene wana. Mususu wana tikala nanu kuna. Bosala prudent. Bosala prudent. Oya zoka ngaza wana Oba zoka ngabaza wana mbala moko Boko simba yata batu misatu bo azamula yimakasi Bochela ngai kuna namona bozo changa na mimona ngamoko Bochaka kuna namona makamuzoleka Boyana yao. Mama Rose kwa kimate zalawana soki ayewano kangeli ngaye. Boya kotoy. Yo muto simbie. Mwana yo. Chakuna cha watu bamona. De, kwa sima kasi te, sima yemba sima. Me yo yebi kwa sima, yo muto simba, simba. Yo simba ndengwana. Yo simba na mkile wana. Bakamera ngebo zwaka. Bozo ape ba photo. Ah. Bayana no na moko yo. Après tokozo mususu. Tope sana no
Maître Nabango, micro pour Aloba. Binobo Fanda nan pembeni. Pesa maître. Micro. Bofanda, Bofanda. Bofanda. Restez assis s'il vous Te plaît. bino na nyoka wana bo sala kawan. Yo siko mutozolo ba. Bino bo pusala mukekuna. Jésus. Sema kwa kana. Yo yakao. Amen, Église. Amen, Église. Interprète ça salawana, Amen. frère. Yakao. Bino bo pusala kuna na nyoka bo salawana. Ya salawa yo pe interprète kuna. Amen, Église. Amen. Bolanda ayebisa bino niveau na bango bazalaki na dimension ya kisi boyoka bana oyo makambo basali oyo azali grand ganga azwi kindoki oyo ya mganga na 10 ans ndakoli nango jusqu'aujourd'hui bakola aksana ba photo na ye ba photo yango wana. Suivez calmement, il va vous relater comment ils ont fait et leur dimension. Parce que tel que vous le voyez là, à son âge, c'est un grand féticheur. Il a commencé avec ça depuis l'âge de 10 ans, tel que vous le voyez là. Wana eza na cimetière soki bozwi ba photo Là, ce sont botiki des place photos. soki bozwi ba photo botiki place mpona ke bato bamona oyo bafandi kuna bokolongo wana nini wana. Eza nini wana azobimisa azobilongola nzoto sava yo simbeka nde wana alende kokoloba bolanda. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Eze sengo mingi kozala kati na bino. En tout cas, je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Ngape na komi mwana Botika papa makelele. Kabundi Walesa. Moi aussi, je suis devenu l'enfant de Papa Kabundi Walesa. Nazali kati na bino comme frère Christian. Je suis au milieu de vous comme le frère Christian. Kombo nanga na monde ya mystique pe na musala na banda ko sala ezalaki Isa puissance. Dans le monde des esprits, ou bien selon ce que je faisais, je m'appelais puissance. Isa signifie Jésus. Issa, puissance. Issa qui signifie Jésus. Donc Jésus puissant. Jésus puissant. Nazui initiation nanga na âge ya 10 ans. J'ai été initié depuis l'âge de 10 ans. Na banda pesa ba pasteur kisi ba musicien basi ya chance mibali oyo tubalukaka protection ya misala na bango. Donc oyo ka oyo yo sanango soki opposé yango epananga na kopesa yo solution. J'étais là à donner le pouvoir ou la puissance aux pasteurs, aux musiciens, aux femmes qui cherchent la chance, même aux hommes qui cherchent la protection dans leur service. N'importe quel cas que vous avez, si vous venez chez moi, je devais trouver la solution. Na banda ki même kobeta ba équipe tournoi championnat nyoso oyo ka mutu akopoze nga naza na droit ya kosala ngo. Donc j'étais à mesure de féticher pour une équipe de football, que ce soit pour les championnats, pour les tournois, tout ce que vous pouvez avoir comme besoin, j'étais capable de trouver la solution. Même délivrance na kati ya église tonde ko sesa même ba pasteur ba campagne ko bimisa ba démon ndenge awa to monaka yango to banda ko ndimela Yesu te. Même à l'église, j'étais à mesure de donner au pasteur le pouvoir de faire des délivrances. On était capable de l'appuyer pour sortir des démons. Même ce qui se passe ici, nous aussi on le faisait de l'autre côté. Voilà pourquoi on ne pouvait pas accepter Jésus-Christ. Nazala ki lisusu protocole principal na kilt ya Zebula donc et la kilt ya Lucifer. Donc j'étais un protocole principal devant le trône de Zeboul, c'est-à-dire devant le trône de Lucifer. Nazui initiation nanga na âge de 10 ans. C'est depuis l'âge de 10 ans que j'ai été initié. Nazalaki na posa ya kisi makasi papa nanga abanda ko menacer nga trop tant na banda ko kola ko beta elekaka makasi ba pasi wana na komaka na posa na zwa kisi na mibomba ta ba beti nga ndena yo ka pasi te.
Tout ça, c'était à cause de la souffrance, la manière dont papa me punissait. Il me tabassait beaucoup. C'est comme ça que j'ai eu l'envie atroce des fétiches pour me protéger. De telle sorte que même si on me tabasse encore, que je ne sente rien. C'est comme ça qu'un jour, pendant le sommeil, j'ai vu un rêve. Esprit abimi na kati ya wese lokola moto na libulu. Un esprit est sorti des faux sceptiques comme un feu. Apesi ngai kalebas na kati nango ezalaki na ekeko ya mukusa zalaki na suki na mandefu pe azalaki na bakle mipanzi na ye. Cet esprit m'a donné une calebasse qui contenait une petite statuette qui avait des clés tous ses deux côtés. Pe ayeko ebisanga okozala na mbeli pona ko sacrifier ka bana ya bébé banda mkola liboso tina 5 mois. Donc cet esprit m'a dit que tu auras aussi un couteau pour sacrifier les nouveau-nés de 0 à 5 mois. Nde na yeko sutuka na ajuana na mona kia okaka eza biloko moko to rezonaka vike tozaki ba mike na sabotaki yango. À cet âge-là de 10 ans, je sursaute, c'était un songe et finalement j'avais négligé, j'avais pensé que peut-être c'était des raisonnements. À cet âge-là, je ne pouvais pas comprendre qu'est-ce qui se passe, j'avais négligé cela. Nde na yeko baluka na sima na wana posa masube sala kinga na baluki na sima na moni yango ekomi réalité na toilette biloko na mona ki na ndoto na mona na misu. Cette nuit-là, j'avais eu maintenant envie d'aller me soulager. Lorsque je suis sorti, je me dirige vers les toilettes. Ce que j'avais vu dans les songes, je les ai retrouvés derrière la maison. J'ai trouvé la calebasse comme j'avais vu dans les songes. Tout ce que j'avais vu là, je les ai retrouvés. Vike nazaki esprit nazaki teti pe na ndeko bangelo kote nazwaki yango na kundaki yango na kati ya lipangu. Comme j'étais têtu et j'étais un esprit, je ne comprenais rien, j'avais récupéré tout ça et je les avais enterrés dans la parcelle. Eleki quelqu'un mikolo ndenge bana basakanaka na bandaki kota tumbaku na moni papa moko azota tumbaku baninga na bazaka na tumbaku te na sengi tumbaku na te na première zolo deuxième zolo papa na ebisinga ke mwana ozana problème soki mamna zo ebiso eza vrai landangai. Et lorsque, après quelques jours, quand j'ai enterré cela, j'ai rencontré un certain papa qui pouvait prendre le tabac. Je lui ai demandé, lorsqu'il m'a donné aussi le tabac, j'ai utilisé pour le premier narine. Au deuxième narine, ce papa-là m'a dit, toi tu as un problème, tu dois me suivre. Papa wana batu o bafani na mbete ke bakoyeba ekombo na ezaka lumière. Ceux qui habitent Mbenseke peuvent connaître ce papa-là, il s'appelait Lumière. Abandi kotalisa ngai biloko o nazwaki na ndoto donc akomi comme prophète a prophétiser ngai na biloko wana expliquer ngande na kosela yango pe ayaki kozwa ngai ameminga na mbeteke pendant 2 semaines. Ce papa-là a commencé à m'expliquer tout ce que j'avais vu dans les songes. C'était comme un prophète. Il a commencé à m'initier, m'expliquer tout ce que j'avais vu. Et finalement, il m'avait amené jusqu'au cimetière Mbenseke où nous avons passé 2 semaines. De abandi kosala ba cérémonie na kati ya temple 3 jours na bimaki na bat bakufa abandi ko bimisa bango ya ko bimisa. Et il a commencé à me faire des cérémonies dans son temple. J'ai fait des rapports sexuels avec les cadavres 3 jours dans le temple parce que lui, il pouvait les invoquer, il venait, j'ai couché avec eux pendant 3 jours. 4 jours etika. Donc ils ont invoqué abimisi bibembe muto akufi. Oui, abimisi ebembe ya mwana mwasi. Tuni azane lambate yo fo bimana ye comme protection na yo ya musala ndenge zokendele. Donc ce papa-là était capable d'invoquer un cadavre qui était mort, donc une cadavre qui pouvait sortir toute nue et là toi tu pouvais faire des rapports sexuels avec elle comme pour ta protection. Natikala na 1 semaine na 4 jours. 4 jours na lali na kati ya cercueil na kati ya temple. Afongola ki cercueil na miyeba ki na koti. 4e jour ton abima na miyeba ki lisusu te. Donc la cérémonie continuait au point où il a sorti un cercueil, il a ouvert le cercueil et là j'étais conscient que je suis devant le cercueil. Je me suis couché dans le cercueil, il a fermé le cercueil et j'ai passé là-bas 4 jours. Au 4e jour, lorsqu'il m'a sorti du cercueil, je ne me reconnaissais plus. Il semaine wana eyaki kotikala abandaki komelisa ngai ba mai ezalaki na banzete pe ba miliki misusu eza komba Nestlé oya kilo to melaka.
Donc pendant une semaine encore, il a commencé à me donner un breuvage que je pouvais prendre avec un liquide comme le lait Nestlé que nous avons l'habitude de prendre. Tant on asisaki ba cérémonie nyonso tu ayebisinga ozali molongi apesinga i pouvoir oye azalaka nango nyonso atikelaka ngai. Donc après avoir terminé toute la cérémonie, il m'a dit tu es vainqueur. C'est comme ça qu'il m'a légué tout le pouvoir qu'il détenait. Akontataki nga na bilima ya mai, bilima ya moto, bilima ya mupepepe ya mabele na biso. Donc il m'avait mis en contact avec les fantômes, que ce soit les fantômes, les esprits des airs, les esprits des terres et même les esprits des vents. Ndoki pa na biso to wande ko mone comme fourmi, loko mabele to tambola likolo. Donc nous devant un sorcier devant nous c'est comme une petite fourmi là. Donc un sorcier ne représente rien devant nous. Tozalaki ba petit moko bat banda ko pesa biso confiance trop. Pe to banda ko pesa kisi na bat baluka démonstration, bat basala ba cérémonie o ba mona na misu biso to banda ko pesa bango ti même na l'église. Donc nous étions des petits à qui on faisait confiance. On était capable de donner le pouvoir à ceux qui veulent les démonstrations, toutes les manifestations publiques, ceux qui veulent des succès, on leur donnait ces pouvoirs là-bas et nous étions là comme ça. Tant on a kozonga ba beta kanga lisusu vi ke nazaki na ba protection pe bilonga makasi e salangelo te. Et à mon retour à la maison, on m'avait tabassé. Comme j'avais des protections et comme j'avais déjà ces pouvoirs-là, je ne sentais rien, donc c'était rien devant moi. Na âge de 12 ans, papa moko tozaka na relation, asepelaka na musala na banda ko sala, azaki soko za na problème soko posa, na kozwa même moi sa kima na e na kozo sae, atali kambango eza na poto, ne fils ke bo pesanga kaka photo to identité komba ndaku ya mboka na kozo sae. Donc, à l'âge de 12 ans, il y avait même un certain papa qui s'était confié à moi, qui m'aimait beaucoup, parce que j'étais capable de trouver la solution, même si tu avais une femme qui avait fui. J'étais capable de l'invoquer et que la femme retourne à la maison. Même si vous avez un problème au niveau de l'Occident, il suffisait tout simplement de me donner soit la photo, soit l'identité, soit le nom du pays. J'étais capable de trouver la solution. C'est comme ça que ce papa-là m'a donné un espace pour que je puisse ériger mon temple. Tant on a commis à âge de 15 ans, à l'âge de 15 ans, c'est comme ça que j'ai récupéré ces jeunes ici qui avaient aussi 10 ans. J'ai commencé à l'initier depuis qu'il avait 10 ans, moi 15 ans, jusqu'au moment où nous sommes arrivés aujourd'hui. L'autre ici, l'autre jeune qui est derrière ici, je l'avais aussi pris pendant qu'il avait 13 ans. Ça fait maintenant 7 ou 8 ans, toujours dans cette même histoire. 14 ans. Moi-même, j'ai fait maintenant 14 ans. Nabandi kolakisa bango kisi pe bazaki ba petit oyo nabandi kopesa bango confiance. Bango nde babanda kozala tout proche nanga parmi bana nyaso na bimisi pona bimisi 14 bana batata mikolo pe bana mike. J'ai commencé à initier beaucoup de personnes parce que ces deux ici étaient les deux qui étaient tout proches de moi, à qui je faisais plus confiance. Et finalement, j'ai initié 14 personnes. Nabanda kopesa chance et pas na basi oyo ya ndumba nabanda kopesa ba assurance même na ba mama ya ndako mabala boza basi mibale moko ake kozwa eloko akimisa mobali ndako yebaka te nyoso biso mto wanda ko sala yango. Donc je pouvais accorder la chance aux femmes qui cherchent le mari et même aux femmes mariées qui ont des problèmes dans leur couple. J'étais capable de leur donner le pouvoir, même de faire chasser le mari et même les retourner à la maison. On faisait tout ça. Musanga ezalaki sacrifice kalebas nazalaki nango na sacrifier 27 bana bébé na kati 2 mètres nanga aye kotanga stop alobi na sacrifier lisusu 7 personnes pour la protection ya nzoto na ngai pour milimo mabenyo so wana etakaka ngai te. Mon travail c'était des sacrifices. Avec la calebasse qu'on m'avait donnée, j'avais eu à sacrifier 14 bébés. 27 bébés, c'est comme ça que au bout de 27 bébés, mon maître m'a dit tu dois stopper, maintenant tu cherches 7 autres personnes que tu dois sacrifier pour ta propre protection, pour éviter que ces esprits-là ne viennent te tourmenter. Na sacrifié mikolo 3 personnes basaki na luki tunanga 4 babanda ko bima na butu so na lali tous les 4 points cardinaux du monde.
Donc finalement j'ai fini par sacrifier cette grande personne et là 3 se trouvent à mon hanche lorsque je suis là et même 4 aussi pouvaient sortir au-dedans de moi pendant la nuit quand je dors. Eux étaient là en train de surveiller tous les 4 points cardinaux du monde. Côté ya ba pasteur tozaki na parfum moko tozaki nango parfum vision. Le côté des serviteurs de Dieu, des pasteurs, nous avions un parfum qu'on appelait parfum vision. Ba parfum musu to banda ko saela esilaki mais parfum vision ezalaki yango na memaki yango awa na kati église. Il y avait d'autres parfums qu'on utilisait qui étaient déjà épuisés. Je n'étais resté qu'avec le parfum vision que j'ai apporté même ici à l'église. Utilisation nango ezalaki tota yango na ba flacon o bataka na misu matanga wana. Akozwa de matanga te na misu de matanga na misu o tango zo ya nyoso ya yo akomona yango. Donc, on pouvait utiliser ces parfums-là comme pour mettre dans les yeux, comme ces médicaments-là, des gouttes qu'on met dans les yeux. On pouvait mettre 2 gouttes ici, 2 gouttes de l'autre côté de l'œil. Et lorsque tu arrives devant lui, tout ce que tu as comme problème, il était capable de dénicher. Pe soka ningi a développer na biso to banda ko salise ba campagne ya Insmen biso to za na makambu nyoso ya zo sala biso to zo yeba yango to ko senga e 3 soso 3 maki pona ko sala cérémonie pour délivrance sala man église. Et s'il cherche beaucoup de succès, nous étions là à l'accompagner. Tout ce qu'il fait, nous étions là à prendre la surveillance. On pouvait lui demander même 3 poules et 3 œufs. Nous, on était là à l'assister pour qu'il y ait des succès dans son église. Pe toko tinda ba demo na biso po ba ya ba pesa e succès toko kotisa ngo na bandimi balo baka bilimo loko ezo bimala kata nzoto na bango po pasteur azwa mu pepe succès. On pouvait aussi envoyer nos démons dans les églises pour que ça puisse donner du succès aux pasteurs. C'est-à-dire, les démons là pouvaient posséder les fidèles à l'église. Et lorsque le pasteur prie, ces fidèles vont tomber et ces démons vont parler. Plus les démons là parlent, ça cherche maintenant, ça fait de la campagne, de la propagande pour le succès de l'église. Même si pasteur o bayaka na l'église pasteur akomona yo abandi koloba nyoso ozanango mais solution akopesa yo te. Même d'autres sœurs qui viennent à l'église, le pasteur là était là, il peut tout dire de toi, il peut te prophétiser de la tête aux pieds, mais la solution, il était incapable de te donner la solution. Nyoso to banda ko sana mokili oyo na deuxième monde bazaki na bakaji bazaki ba prisonnier. Tout ce qu'on faisait ici dans ce monde terrestre, dans le deuxième monde, il y avait des gages. Tous ces gens-là étaient prisonniers dans le deuxième monde. Pasteur nyoso tout to banda ko pesa kisi awa na mokili kuna pe akote ya prière nyoso ko banda ko sala eza ya Satan. Et chaque pasteur à qui on donnait les fétiches ici dans ce monde, il se trouvait aussi dans le deuxième monde. Et là, il pouvait prêcher, il ne prêche que le diable. Papa mkolo mwana muke nyoso tu ayaki ozwa kisi ate aka amona ka sala ba délivrance abimisaka batu biloko na nzoto ba demo bakota ka babimaka kuna pe cache ezali Bible kaka oyo simbi satapa saela ka yango. Tout pasteur, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit jeune, mais tout celui qui était venu chercher, même à prêcher, même à prophétiser, tout ce qu'il pouvait faire ici, il est aussi dans le gage de l'autre côté, il travaille pour le compte du diable. Parce qu'avec la même Bible que vous avez ici dans ce monde, le diable utilise aussi la même Bible. Biso to banda ko yate to ko zwande bando ki to utiliser bango to tindi bango baya na envoûtement place ovandi so azote ya mutu moko azobetolo masolo kata kai demo wana kokota na kati na ye. Nous, on ne venait pas dans des églises, mais on envoyait des esprits d'envoûtement pour envoûter les gens à l'église. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, pendant la prédication, vous sentez à vos côtés, il y a quelqu'un qui vous parle à votre côté, qui est en train de causer avec toi. Tu dois casser cette causerie parce que c'est un esprit d'envoûtement qu'on a l'habitude d'envoyer dans des églises. Basi ya ndumba oyo banda ko soit chance protection attirance nyoso banda ko soit suka na bango ezali likolo bazana cage na bango soki babongwani te. Toutes les femmes putes qui prenaient les fétiches de succès, tout ce qu'ils faisaient même pour protection, tout ce qu'ils peuvent faire ici dans le deuxième monde, ils ont un gage là-bas. Alors lorsqu'elles ne se répandent pas ici sur la terre, ils sont là dans le gage. Basi o bayaka na tempête longolaka bango basemi même si ba o bakenda ko sala critage to salara
a contact na ba docteur wana ba na bino to sara bango sacrifice ba kenda na deuxième monde mukolo kokufa okende kokuta bango kuna soki obongwani te. Les femmes qui font des avortements, qui viennent dans le temple, on leur fait des avortements. Et même les curetages qu'on est en train de faire, nous sommes toutefois en contact avec ces gens-là qui font des curetages. Les petits bébés, les nouveaux-nés que vous sacrifiez là, ils sont toujours dans le deuxième monde. Et lorsque vous allez mourir, si vous ne vous repentez pas, vous allez vous rencontrer avec eux dans le deuxième monde. Soki oboma 15, 25, bango tout bakocha yo mal à l'aise bakozala likolo ya nzoto na yo bakoti ko liberté. Si tu avais sacrifié 20 personnes, 15 personnes, 20 personnes, toutes ces personnes-là seront sur toi, ils ne vont pas te laisser tranquille. Yango bandeko na ngai soki kufeli ndeko azalaki mutu ya mabe botika etake na mabe wana bo salela prière nzamba mema place ya bien. Bien-aimé, il faut savoir que si vous perdez quelqu'un, un membre de la famille qui était un pécheur, en tout cas, il faut le laisser comme ça. Ou alors, faites prière en sa faveur, que Dieu puisse les récupérer. Mutu soki déjà akufi na mabe wana aboyaki kotubela azalaka na place na ekuna place totaka bakaje ezali wana akozala na mulunge makasa ozala leske pe awa soki bosali prière po na ye boteli ba offrande na ye molimo na ye elongwaka wana eke place ya attente ya kozela jugement na ye. Donc, lorsque quelqu'un meurt dans le péché, aussi longtemps qu'il ne s'est pas repenti, dans le deuxième monde, il y a un gage où il sera là. Dans une forte chaleur, il sera tourmenté, il n'aura pas de paix. Et si sur la terre, vous priez en sa faveur, vous donnez des sacrifices pour les racheter, c'est comme ça qu'il va se sauver de ces gages là-bas, mais il ira de l'autre côté pour attendre son jugement dernier. Sacrifice nanga la salaki ya bana bébé basopta kinga bastopa kinga pardon c'est on a ko sacrifier 3 na luketu 4 na banda ko la na bango nde na ki lisusu signer sacrifice ya bana bébé pour na za toujours puissant. J'ai beaucoup sacrifié des bébés, j'ai sacrifié 7 personnes, j'ai sacrifié d'autres, je continuais toujours avec des sacrifices pour ma protection. Ça côté balié auto banda ko signer batu ou banda ko yebate même des joueurs to sali bango ba match ba équipe eza ebele ba pasteur ba tutu banda ko yana kata temple na biso botikaka implice na kati ya temple. En tout cas, tous ceux-là qu'on a aidés, même les joueurs, même les pasteurs, tous ceux qui viennent dans notre temple pour que nous puissions les aider, ils laissent toujours un plus dans notre temple. Naza nguma nanga ya muke nguma wana ya muke na banda ko sele cérémonie akokoma misatu 4 na partager le binonga azana original bino bozui photocopie wana ezonga kepa na biso yo molimo na yo tokokende ko boma yango ngane na zana original. Moi, j'ai mon serpent, le tout petit, et qui peut se dédoubler. Je vais le dédoubler, il vient même de 3. Je vous les partage. Vous prenez des copies, et moi, je reste avec l'original. Et lorsque toi, tu vas, ta photocopie peut tuer, et ça peut rentrer, mais moi, je reste toujours, je garde l'original. Gouma oyo na pesi ya sa nango déjà 7 ans, Aza Jézabel, esprit à séduction. Cette vipère que vous voyez ici, je l'avais confiée à ses frères ici. Ça fait maintenant 7 ans. Elle s'appelle Jézabel, l'esprit de séduction. Na pesi yango alandeli makamususu na salaki ka ba contact pour alandela ba makam na ye akozana temps papa kopesa nzela ko expliquer bino. Papa va lui accorder le temps, il va vous expliquer. C'est moi qui lui ai donné cette vipère ici, Jézabel, l'esprit de séduction, pour ses affaires. En tout cas, il va expliquer. Esprit ça la canine ya séduction nguma Yokoloba nan dengo pesa ki ye azona na temps koloba jonsusu. Esprit à séduction anda ko pesa utilisation nango yenda e baka pona contre-attaque na ba esprit ya mai po ye moko a développer yango. O pesa ke esprit ya mai ya développer. Ye a développer yango. Bengu mo azaka na muke. Azaki muke ti akomi boye ne mtabomba kaye. Donc c'est lui qui a élevé cette vipère ici. Je l'avais contacté avec les esprits des eaux pour qu'il puisse aussi se développer en sa manière. Il n'y a que lui qui peut expliquer comment il s'était aussi développé dans sa branche. Donc moi on a 10 ans, ça 10 ans. Oui, nazaki na âge 10 ans ba photo ezalio. Ba photo wana ya rouge wana au mwana za wana na seso ki. Ça va kende makamususu ya ko expliquer. Mwana ye wana bazwa ki wana na âge wana. Wala ti couper ya rouge wana. Talande bazwaki kende sikoyo monsieur kende na makamususu
sacrifice ya bana bébé wana soki osali obimisi zemi wana oyeko tubela te bana wana bakokuta yo na kaji wana. Le sacrifice des bébés, lorsque vous faites les avortements, on les sacrifie. Lorsque tu ne te répands pas, ces bébés-là vont te rencontrer dans ce gage-là. Bandoki nyonso oyo bakufa kana kindoki na bango baza pe na prison na bango kuna na kati place deuxième monde. Tous les sorciers qui meurent tout en étant sorciers, ils ont aussi leur place dans le deuxième monde. Ils sont gardés dans le gage. Tozalaki na esprit mosu to banda ko salela esprit ya mercredi Marie de Marigwe. Esprit ya mercredi Marie de Marigwe amemaka mwana. Nous avons aussi un autre esprit qu'on utilisait, il s'appelait l'esprit de mercredi Marie de Marigwe. Ye asali sakaba accident pe asa esprit ya mai nde to monaka mutu akufi na kata mai azoki te avimbi te mais abimi kaka akufa. Donc lui c'est un esprit des eaux. C'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un qui meurt dans les eaux, il ne peut blesser, il n'a aucun signe sur son corps, mais il est mort, il sort comme ça, son corps sain et sauf. Ya kotaka mingi na mituka pe ya balolaka mituka bat bakokufa na kati o asa na esprit ya nzambe nde akozala délivrer. C'est un esprit d'accident qui envoûte les voitures, qui fait écrouler, qui peut renverser des voitures, et ceux qui n'ont pas Dieu, ils peuvent mourir dans un tel accident. Nde ko continuer misala na ngai na banda ko sala toujours misala na ngai na ye ko tala télévision ndenge na tala ra TV na moni papa Kabundu Walesa azoteya na banda na nga oninga ete po biso ndi makamambo église te na ko kote église na osambela na bino mena sala nga na te na ndo mona ka ba vantier so na koti na osambela na bino donc na mona onyo so bo sala makela pamba na mona distraction. J'ai continué ainsi avec mon œuvre. Même si vous m'invitez à une église, je peux entrer dans l'église. Mais je ne suis pas là. Physiquement, je suis là. Mais spirituellement, je suis ailleurs. Puisque tout ce que vous faites à l'église, pour moi, c'est du bruit tout simplement à mes oreilles. Je trouve tout simplement des histoires viles. Mais un jour, je suis arrivé à regarder la télévision. J'ai rencontré Papa Walesa à la télévision en train de prêcher. Nde na ye kotala mateya na ye e tutaki nga na mutema na bangi na kangi TV na kimi na chambre na fandi na ngai. Lorsque je l'ai suivi en train de prêcher, cela m'a frappé au cœur et j'ai eu peur finalement. J'ai éteint la télévision, je me suis enfermé dans la chambre. Nde na mifandi singa moko na bani komituna yo mateya papa azoteya azomona nga. C'est comme ça que dans la chambre, j'ai commencé à me juger pour dire, mais c'est papa qui prêche à la télévision. Est-ce qu'il me voit ou bien ces prédications-là, il s'adresse seulement à moi? Pourquoi il parle comme ça? On a bandé ko banga makasi biso to mona ka batu ba sala biso délivrance batu nyoso bazana étoile biso ba pasteur mususu même na pesa qui cité même asa so ileni na monde na biso to yebi étoile o ya sala kanango. Nous sommes capables de dénicher les étoiles de certains pasteurs. Mais pour le pasteur Kabundu Walesa, j'avais vraiment peur de lui. Parce que nous, on pouvait dénicher l'étoile qui est plus supérieure que moi. Même d'autres serviteurs de Dieu. Même si je ne t'ai pas donné les fétiches. Mais si du moins tu as une étoile plus forte que moi, je sais voir que celui-ci, il peut me délivrer. Nde na eko kende Brazzaville na kende ko landela makamu susu kuna. Na retour na ngai ndenge nazo changer TV na kutani su na papa Kabundu Walesa ate na bi téléphone na landa muto. Et finalement j'ai effectué un voyage, un déplacement de Brazzaville. À mon retour, j'allume la télévision, je rencontre encore papa Walesa à la télévision en train de prêcher. C'est comme ça que je me suis décidé de suivre d'abord sa prédication. Mateya na etutaki nga vraiment makasi na kati ya mutema ebendi nga makasi nde nakomaki na posa nga moko na ya mutu atindi ngai te bapuse ngai te bapromete nga eloko te bapesi ngai mpe mbongo te na ye awa mpona kozwa délivrance na nga. Sa prédication m'a beaucoup touché, sa prédication m'a beaucoup épaté et c'est comme ça que moi-même je me suis senti mal à l'aise. Finalement j'ai pris la décision de venir seul ici et tel que je suis venu de moi-même. Je ne suis poussé de personne, on ne m'a rien donné, il n'y a personne qui m'a influencé. Je suis venu de moi-même pour recevoir ma délivrance. Na ide nanga nazalaki na ide ke papa Kabundu Walesa ye moko akoyepa nanga akanga temple nanga mobimba me esalinga kokamwa atindi batu ba serviteur na ye bakende kokanga temple nazotala bango ti ba okanga temple nga mona sa mupanzi na kobanga na kata mutema na bibatu o bakokufa te. Dans mon idée, moi je m'imaginais, je m'attendais à voir le pasteur Kabundu Walesa lui-même
venir pour fermer mon temple et récupérer tous mes fétiches. Mais à ma grande surprise, le pasteur Wallace ne se déplace pas de lui-même. Il envoie les serviteurs qui sont tout autour de lui. Ils sont venus pour fermer mon temple. Et pendant qu'ils faisaient tout cela, moi j'étais à côté en train de les regarder. Je me posais des questions, mais ces gens ici, quel courage ils ont? Est-ce qu'ils ne peuvent pas mourir? Comment ils peuvent fermer mon temple comme ça? Moi-même j'avais peur. esalaki nga kobanga vraiment makasi ntango tozwi mutuka mpo bayaki na mutuka batie na mutuka nakomi komituna nde tozokende boye tokobaluka te na nzela na kati ya motema esprit oyo akobalola biso te. Comme on avait la voiture, à notre retour, comme on avait embarqué toutes ces histoires là-bas dans la voiture, j'avais peur au-dedans de moi pendant qu'on venait. Je me posais des questions, mais est-ce que cet esprit ici ne va-t-il pas nous renverser en cours de route? Parce que j'avais tellement peur avec envers ces fétiches. tozwi mutuka tokomi ti awa na kati ya église basali nga délivrance mpe nga lelo nakomi frère Christian kombo ya Isa Puissance Elongwe. On a pris la voiture, nous sommes venus ici jusqu'à l'église, on a prié pour moi, on m'a délivré, j'ai changé et finalement le nom de Isa Puissance est parti. Désormais je reste le frère Christian, votre frère en Christ. Pe na jire liboso na bino na kofukama na misu na bino kenga mukolo la kozongela lisusu fétiche mutu na ngai kata na dans le vide ekende lokola bale edenda na kufa. Et là, je suis en train de jurer au-devant de vous pour dire, tel que je suis en train de jurer, le jour où je retournerai devant les fétiches, que ma tête soit amputée, que je sois décapité comme une balle, que ma tête s'envole comme une balle dans l'air. Bana o bazaki plus proche nanga nde na convaincaki bango bayaki ensemble nanga pona nde ko sana bango presque misala tout na bazaki bana o ya confiance parmi. Les disciples qui étaient tout proches de moi, je les ai convaincus, je les ai amenés ici parce que je sais comment on travaillait avec eux, ils m'accompagnaient dans tout ce qu'on était en train de faire. Kona zana bana tellement ebele na bimisi 14 bana 14 on a bimisi bana susu bana wana pe bimisi bakoko donc eza chaîne misusu na yeba même pas bango na yoka ka na matoi. Moi-même finalement j'ai maintenant beaucoup de disciples dans cette histoire. Moi-même j'ai initié 14 disciples. Ces 14 se sont aussi multipliés. Les autres se sont aussi 1000. Finalement nous sommes une chaîne. Il y a d'autres que je ne connais même pas. Ba oyo nazana bango awa ba utaki ba Congo banda kola le pa na ngai ti ba eba su délivrance na bango awa. Les deux que j'ai ici, Alléluia. Ils sont venus de Bas-Congo, ils passaient nuit chez moi. Alléluia. Amen. Donc il y a linga ki aleka wa te liboso. Lui ne pouvait pas passer ici à la chair. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues avant lui que nous avons délivré. Ils ont beaucoup d'histoires. Si nous les avons fait passer ici, c'est parce que eux ont ces boas ici, ces vipères. À force de les garder ici, on ne pouvait pas continuer toujours à les garder. Regardez seulement la taille des vipères là-bas s'ils sortaient ici. Alors on ne pouvait pas continuer à les garder. Il y a le deuxième qui est resté dehors là-bas dans le gage. C'est comme ça que nous nous sommes dit, on ne doit pas continuer à garder ces serpents. On doit les brûler aujourd'hui avec d'autres fétiches qu'ils ont apportés ici. Donc, on m'a siko yende na sala que les loba telema parce que toza sous preseta kolekisa parce que ceux qui ba lekiboy bato bazo yena biso batali babandi ko landa bango mwana zwa $10,000 zwa 3,000 loba ke ba pesa kinga mbongo na kende ko loba ke boyena boye donc to sala kango lisusu te to sala kango tozo zelisa yango nde to koyebisa ye a girer liboso abattoir que ceux qui ba pesinga kaka $100 que na ya ko démentir. Donc nous ne sommes plus pressés de faire passer les féticheurs ici devant pour témoigner. Parce que nous avons déjà l'expérience, une mauvaise expérience. Lorsque les féticheurs passent comme ça, il y a ceux qui en veulent à notre ministère, qui peuvent récupérer la situation après, ils peuvent les corrompre, prends ceci, prends cela, fais les démentir. C'est comme ça qu'on n'est plus pressé de faire passer les féticheurs ici pour témoigner. Alors nous les faisons passer devant, il doit jurer devant la foule
que si du moins on me donnait même $100 pour que je puisse démentir ou contredire ces témoignages, qu'un mal m'arrive. Donc il est devant l'église, il doit Ça jurer. va aussi parole. Moi, on a eu payé des sous pour expliquer ma camouya maï et puis aussi parole. Allez, Amen l'église. Bango tu oyo nyoso bakomeka kopusa na bayebi ke naza teti. Ya makasi ya lisekite. Mutu wako pusa na koya ko luka ngai elok na ngabazomona ngo monde entier. Nasali kisi même libanda. Na suis batu basi na kimisi na banda ku libanda. Bakele pa mibali ba mibali misusu bakimi balali libanda. Nasali ba cérémonie na ba WhatsApp misika nasali ba défense ebele. Oya komeka kopusa na pembe na ngai na yebite ngamola ko kanga na maboko na ko ya ko tiketi liboso na jure na misu na bino tu na kati église pe na monde entier nyo sorte zo mona ngai oyo akomeka na zo ba na komeka te yo moko ndo okomeka olobi yo moko ngai soki na meki na kotikala kozwa mbongo ya mutu te olobi ngai soki na meki kaka jour moko ya kozwa eloko boye yela ngai loba liboso bato ngai soki na meki kaka kozwa mbongo na bango eloko mabe la ngai même kokufa na kufa eloko mabe andenge nini liwa oyo yango ndeza fait na kata muki. Donc c'est la mort qui est la finalité. Liwa te loba liboma. Liboma nga liboma te liwa malam na kufa na nga kena bela liboma. Yo pe ozana nyoko yo za bazwa ki on a 10 ans. Mais pesa mususu asimba yo moko simbia. Oyo pe mususu. Bon fini ni bozana talende boza salite na mandefu na yo 10 ans. Yo nyoka wana makamunino bandoko sala loba liboso abato. Nyoka oyo abandai kosalela nga makambo ebele ye nazwaki ye apesa initiation après 3 ans initiation na nga nde apesa nga nyoka oyo. Donc c'était après 3 ans de mon initiation que mon maître m'a confié ce serpent ici. Il faisait beaucoup de choses à ma faveur. Nyoka oyo na kati ya temple bandai kosalela biso ba multiplication ndenge boyoka ka nguma sanza ba mbongo to bandai kopesa ngo batu na multiplier ngo komi ebele oyo aza original akokende te na kobimisa mosusu yango yo kokenda ngo na ndaku nde kuna bando ko produit yo bambongo même kaka nyoka oyo to bando pesa ngo bato balingaka ba bote ba sirène bato balingaka ba makambo nyonso ya kitoko to bando ko pesa bato ba nyoka oyo asalaka nango bato balingaka ko bina ba danseuse bato balingaka ko bina makasi baluketo makasi to bando pesa bango ba nyoka oyo po nyoka ndenga salaka boysko yem abina kapende mwana nyoka oyo tobandaki kopesa ngo mpona bato babinaka makasi soki vraiment oza danseuse oke na orchestre moko boye mpo bazwa yo akoya kokutana na ngai akoya kokutana na ngai nde sikoyo na kosala baceremonie nalati ye mayaka moko oyo na loketu bana basi oyo balataka bamayaka wana ezalaka nde banyoka sikoyo nyoka wana yango nde sikoyo moto ebanda kosalaka moto abanda kobinaka makasi. Donc ce serpent ici m'aidait beaucoup. Il faisait la multiplication de l'argent dans le temple. Comme vous entendez toujours, le boa a vomi l'argent. Lorsque j'ai ce boa dans le temple, il vomit l'argent et on vous donne. Lorsque vous venez chez moi, je fais des cérémonies. Je peux vous donner un faux serpent que vous amenez à la maison. Mais moi, je reste avec l'original. Il va vous aider dans la multiplication de l'argent. Et même ceux qui cherchent le succès, ceux qui veulent avoir la beauté des sirènes, ils viennent chez moi, je leur donne ce serpent ici qui va leur donner la beauté. Et même certaines danseuses dans les grands orchestres, lorsque vous arrivez chez moi, vous avez envie de beaucoup danser, vous avez envie de bien danser, je vous donne ce serpent ici, vous portez dans votre hanche, cela va vous aider à bien danser dans les orchestres et avoir beaucoup de succès. Donc les mayaka que les jeunes filles ont l'habitude de porter dans les hanches, très souvent ce sont des serpents. Siko yo mbongo babandoko bimisa wana pone nini ebandoko bima pona binote biso eza ba contrat auto bandai ko signer na ba ezalaka na ba étape par étape eza teke mbala moko boye ba ko libérer mbama faut sala na mabe belé et puis faut okoma vraiment na expérience makasi et puis eza na ba niveau nango par niveau chambre par chambre bipa nyonso oyo okoma pe niveau pe koma ko mata dès que okomi na âge moko pe élevé ndesko pe okomi pe te muto aza na responsabilité c'est que ndinga zabo akoza na ndaku akoza na mituka nanu siko biso ekokela ebite banda osala na mabe nanu
mabe ya koboma ko sala koboma ndeti nyoka o ngai vraiment bande osalela nga makambo ebele ndeti mpona kobebisa basi o babotaka te to bande otia bango banyoka nkabo nyoka o kaka bande ozala na libuma azomelaka bazemi okomona azoyoka mabe makasi na libumu na ye nde to bande kotia nyoka o nyoka nkao wana totiaka yango mpe ya esprit aza na kati ya libumu ya mutu azolia bana na ye azosalaka bamakambo nyonso ya mabe akozwa zemi boye après quelque temps zemi eza lisusu te akomi kaka kolela libumu mpasi ndoka eza na mutu moko ayaki kosala ye mabe mpa na biso nde biso tosali sikoyo bongo mpo ye kaka yoka pasi parceke biso tozalaki wana mpona kosalaka kaka mabe tozalaki te kolinga bato bazalaka na esengo zana na bainterprete oza na makambo ebele donc surtout banyoka wana basi mingi balaka o papa eloko ezotambola nga na libumu o nyoka nkao zoka nde yo ndo banda kochama. Ces serpents ici pouvaient produire de l'argent pour d'autres personnes, non pour nous-mêmes. Parce que nous, pour gagner cet argent-là, il fallait d'abord franchir des étapes. Tu dois d'abord commencer, comme on est encore débutant, tu dois d'abord commencer à travailler pour les comptes du monde des ténèbres. Tu travailles, tu fais beaucoup de mots, tu tues, tu fais des sacrifices, tu fais tout. Et lorsque tu vas franchir des étapes, tu montes des dimensions. Lorsque tu atteins un certain âge, c'est comme ça que dans le monde des ténèbres, on verra que c'est monsieur a déjà atteint une certaine responsabilité, il est responsable, il peut avoir de l'argent, il peut avoir la femme, il peut avoir la maison. C'est là qu'on peut nous donner de l'argent. Mais pour le moment, nous étions là d'abord à faire le mal. Ces serpents ici, on pouvait les mettre même spirituellement dans les bas-ventres de certaines femmes pour les empêcher à concevoir. Il peut concevoir et les serpents ici bouffent la sémence et la mal au bas-ventre. C'est ce que nous constatons même dans beaucoup de délivrances. Il y a beaucoup de femmes qui viennent, on les délivre des esprits des serpents. Ces serpents-là tourmentent beaucoup au bas-ventre. C'est nous qui avons l'habitude d'injecter ces serpents-là dans le bas-ventre des femmes. Ça va. Kende lisusu. ezalaki na bamisala ebele kaka nyoka o mutu abandaki kosalela nga ebele soki babengisi nga na bamboka mosusu mpona komine bazamba kominema bamabele moko boye tobandaki kotia esprit ya nyoka o deke mutu moko boye ya mabe alingaki ya peut-être kosala kobotola yo mabele wana nyoka o abando kobima mbamo atake eka koatake bongo asali eloko mabe akufi apres mokolo mabele wana moyen siko banda kobotolaka ye lisusu mabele eza te donc ebandaki kosalela biso vraiment makambo ebele tokotinda yango pa ya bato oyo baza na mposa mpe ya baprotection meme nyoka oyo mpe andozala na bandako ya bato balali na ye akóma na ye mais oyo te oyo biso tokosalela cérémonie nde akokende kuna na ndako wana nde sikoyo akóma kosalela oyo baprotection oyo bande oyo ya koluka protection mpa na biso. Ça va. Ces serpents ici pouvaient nous aider aussi, même au village. Vous avez des conflits de terrain au village, vous pouvez venir auprès de nous. Nous vous donnons ces serpents ici, nous les mettons dans votre terrain, de sorte qu'il n'y ait pas de personnes qui viennent vous ravir le terrain. Lorsque quelqu'un vient pour ravir votre terrain, ces serpents ici sort, il peut même les mordre et celui-là meurt. Finalement, il n'y aura pas moyen qu'on puisse vous ravir votre terrain. Même d'autres personnes qui cherchent la protection, ils viennent auprès de nous. Nous travaillons ces serpents ici, nous faisons des cérémonies. Et ces serpents qui prendra les contrôle de votre maison. Pas ce serpent qui ira de lui-même, mais à partir de notre cérémonie, toi tu auras la protection à la maison. Ça va. Lobanano, likamwa Isabelle, na mai, 3 minutes kaka ndenge bo ndako utiliser na basi. Ye azalaki soki na ke na mai, soki bato balingi bamona vraiment si ye moko vraiment ndenge azalaka ndenge akomaka mutu. Na kokende kuna vraiment na sali ba prière o bande ko pesa biso totanga pona ye abima. Nde akobima vraiment lokola mutu vraiment normal lati vraiment nzoto na ye mutu oyo akozala na posa moni so na ke esala cérémonie na ye tosali prière na ye ye pe amoni ye akomona ye nde abandi kosolola baposa na ye ya motema soki aza na posa babote akobimisela ye bamafuta akobimisela ye babiloko nyonso oyo ekosenga na ye oyo ye asengaki sirene wana mpe basololi bango mibale nga nakutanisi bango kaka nde azalaki deesi wana apesaka bango baséduction ndeti par exemple akozala te nga mibali balingaka nga te bamibali bamona nga te me nazala kitoko ye nde siko moto bandeki koutilize mingi mpo akoma kopesa soki moto azotambola na nzela amoni mwasi wana aza kitoko mwasi wana aza donc babiloko wana nyonso ye mpe ka moto bandeki kopesa
Donc ce serpent ici, c'était une déesse de séduction, Jézabel. Lorsque une femme pouvait venir auprès de nous pour se plaindre, dire, mais il n'y a pas d'homme qui s'intéresse à moi, les hommes ne s'intéressent pas à moi, pourtant je suis belle, je pouvais faire des cérémonies. Et si elle cherche à causer elle-même avec la déesse ici, Jézabel, je l'amène à la rivière, je vais faire des cérémonies, je vais réciter des prières, et cette déesse ici va sortir comme une personne. Elle va porter le corps humain. Elle sort et finalement la fille qui cherche la beauté, elle va causer avec cette déesse là-bas physiquement. Elle va lui dire son intention. Qu'est-ce qu'elle cherche? Tout son désir, elle le présente devant cette déesse ici et la déesse va lui donner des instructions. S'il faut lui donner, même lui prescrire le lait de beauté qu'elle va commencer à utiliser, et le serpent ici va lui prescrire le lait de beauté. Alors tout ce qui est comme besoin là-bas, le serpent ici va trouver la solution. C'est comme ça que la fille va commencer à marcher en cours de route, comme d'autres filles qui marchent, et les hommes commencent à envier la femme. Vous enviez la femme. Lorsque vous l'enviez là-bas, c'est parce que ce serpent ici qui est en train de faire, donc qui est en train de séduire tous les hommes vers sa femme. Nakanisi bokoso ataya koya koloba makambo ebele. Bozala makambo ebele parce que ozo osala pe dédoublement. Bozala rappel okende kena monde. Oui, tu vas ça la voyage astral wana. Ozo kende. Tu vas kende to sali voyage astral na longo vraiment ana kesko place oyo to sala ba réunion to kutana na bato nyonso kuna sko age zala raté kuna biso nyonso soko za na niveau 1 o kutana na bato ba niveau asa ataza na 40 ans mais soko za na niveau 1 yo na yebo kozala isika moko. Nde sala kibongo. Ça va. Donc nous étions aussi capables de faire des voyages astrales. Et lorsqu'on se rencontre dans ces lieux là-bas où on tenait notre réunion, en tout cas là on ne tient pas compte d'âge. Il y a une question tout simplement des niveaux. Lorsque vous avez un niveau 1, vous vous retrouvez tous au même niveau. Yoskoyo ozo jire pe liboso abato. Po moni ndengo sawa. Bakope sombongo $100,000. So ba peso $100,000. Loba ke nyoka wana asa nyoka ya walesa apesa kinga na bombela ye. Ezaki ya walesa ngai na zamu tonight. Est-ce que tu peux dire comme ça encore le bandengwa? Jamais na ko koloba bongo parce que ngai nde na ndimeli nzambe ya walesa c'est que mutu moko ta ko koya ko yebisa nga makambo ya bongo. Donc na jire vraiment soki mutu moko ye ko corrompre nga na makambo ya bongo oyo nyonso ya mabere komelanga atako kufa na sila na kokufa na ngai na ndimite ke mutu moko ko ya ko corrompre nga pona loba mabe ya papa walesa. Bobite ondimeli nzambe na yo na motema moko kozonga sonsima. Te na kozonga lisusu na makambo wana te pamba te tozala ki vraiment enfermé kuna makasi. Tozala vraiment ko kanga makuna eza vraiment dictature. Donc so ba imposer yango kaka nde fo sala. Mais awa ezala na ba banda ko salisa biso ngo na propre foi na biso moko. Yango sko mde sala ke ngai na ko masiko. Kuna za dictature. Uneza dictature so ba biso okosala bo yango ka fo sala ko boya te. Ça va. Bolimisi bango. Bolimisi bango. Bolimisi bango. Yope jirepe yopo zanganga. Oui, ngai na zanganga. Lobanga pe na kozonga simate. Ngai pe na jire na ozonga esu simate na ozongela esu fetiche te. Nandimeli nzambe na motema moko. Nandimeli nzambe na motema moko. Ça va. Tozana taya koya na ngoma ya mibale te. Bozokende na ngoma oyo bokotia ye na cage wana. Bokozongisa kuna. Bozongisa wana et puis prière soki esili bakisi na yo nyonso. Tozotumba ngo lelo bakisi ya ye ndezo tikala. Ya ndezo tikala. Mais yende bozokende nyonso tokotumba ngo après qu'il parce que soto tie moto sikoyo na ba nini wana eza bien te. Il faut bato ba bima après totumbi yango. Bozala boye. Yo zala na mutu kuna. Tozala tomona mulai na ye. Mulai na ye yango wana. Bokende na ye sikoyo kuna. Pusana boye tomona mulai na ye. Ça va. Bokende na ye. Olobi? Bapesa kiye bakoba ilobi mibale. Ameli yango. Yango nde vimbi awa, hein? Oh. Bala liboso na simba boy. Pesa sero wana ya Zimbabwe wana. Tala ndenga zokim.
Kende na ye libanda. Bo filmer ba. Bozongise na cage wana. Bolongola. Bozongise noki tozokende dardar. Ha. Est-ce que tokobeta maboko makasi? On acclame fortement pour la gloire du Tokobeta Seigneur. maboko makasi. On acclame fortement. Alléluia. Amen. Mbote, mbote, mbote. Pesalanga moninga mbote. Bonjour, saluez votre voisin. Saluez votre voisin. Saluez Alléluia. votre voisin. Eza malamu ndenge bafongoli boye. Eza bien ndenge balobi. Eza pe bien komona makambo boye. Ezolakisa munene na Nzambe. Tokotumbango nyonso ndenge banda kosala église primitive et banda kosala ndenge wana. On va les brûler comme ça s'est passé à l'église primitive. Ça s'est passé comme ça.